bonsoir à toutes et à tous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde où vous êtes. C'est toujours l'émission La vie en RDC, toujours avec Bongania Media et Africa Media Info. Et toujours avec moi, Lucie Amunazo, qui est là, qui vous présente toujours votre émission La vie en RD Congo, qui est une émission qui vous présente toute la réalité qui se passe ici en République démocratique du Congo, précisément à Wana, Kinshasa. Et la vie en RDC est le Belara Nyonso. Quand nous la vie en RDC, tout pour le Belaka Nyonso. Nyonso, donc le Belara Nyonso, c'est à la culture, et à la sociale, et à la religion. Nyonso, oh, Nyonso, ah, on a la vie en RDC, tout le Belaka Yango. Alors, numéro Nabiso et Lelo et Yambel Bino Moko, Yaba artiste ensemble, Nabino, Baneko Balandi beaucoup découvrir. Yé, ceux qui a Zanani, ceux qui a Linkolo Banini, ceux qui parlent présenter Bino Nini, Bino Moro Bomo, na épée à se présenter. Ngai vraiment na rolba mingte, mais avant que Bomo na invité na Bino, bo permettre ngai na pesa non merci na oazali na sima ya caméra Dimitri Bonganya pe o asimbi coordination ya Bonganya Media pe Africa Media Info do yenda za kokamba vraiment la vie en RDC ya lelo. En tout cas baneko balandi tokutana na invité na biso ya lelo. Bonjour maman. Oui, bonjour. Namoni oza vraiment na esengo mingi. Oui, d'abord c'est mon casse penza ya passer na émission na vous pour les Kanabonganya TV. C'est Bonganya Media. OK, bane obalandi bo comprendre maman za vraiment na esengo malgré confinement, photos a toujours na esengo pour maladie. Et ça na mokili frappé partout, mais ceux qui quand même biso tous en vie, faut toujours dire merci. Aller trop haut azali ko soutenir biso. Bon maman o se présenter pour baniko balandi baye ba maman zanani baye bayo vraiment. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et ça ande ko na bino maman Agnès. Baye mingi na kombo ya maman Agnès. Agnès Mulanga Salumu. De Kombonanga. Artiste musicien chrétienne. OK, maman Agnès Mulanga Saloum, c'est ça j'espère. OK. Baneko bandi bino boyoki ndenge maman Agnès a se présenter as artiste musicien chrétien. Donc tant que d'actrice musicien chrétien bino déjà pour comprendre yende to kobetane vraiment ma solo lelo na la vie en RDC na biso. Mais pour na bino pour maman boye salema toujours beau s'abonner massivement donc beau s'abonner chaque jour dans temps autant l'émission au s'abonner pour que et permettre yo aux ala toujours na ba info air nyonso temps Bonganya Media aza kobwaka ba émission air nyonso na kati ya chaîne. Maman Agnès o betela biso moi lisolo donc o se présenter vraiment bien o expliquer biso maman Agnès aza artiste musicien ndenge o lobby o pété biso moi parcours no ya moi mukie to comprendre maman Agnès a outi wa poto monyoka bomba maman Agnès artiste musicien. Oui, merci beaucoup sœur Nanga Lucie. Ouais, Lucie Amunazo. Maman Agnès a dans mon parcours on a Molwa Nzambe. Maman Agnès a botami la famille à 9 ou à la 3e et la bandi famille chrétienne d'abord. Ouais. Bandi koimba ne kodi mukie malembe toyembi na ba église et puis nzamba salingolu ti lelo oyo de à permettre à ce que tu enregistrer quelques chants pour que tu puisses en peuple nzambe pour savourer pour la gloire de Dieu. OK, maman Agnès a payé ça moi morceau na peuple nzambe pour savourer gloire de Dieu. Maman Agnès na yo kika ko lobby oza famille tu es né d'une famille chrétienne au bandi koyemba na ba ekodim donc maman Agnès alikata place mon côté azo encadrement mon côté pas ata pas mutu moko kingani ata pas dirigeant moko bobe ata pas mission moko boye maman Agnès ayemba na ye ou bendeni. Maman Agnès ayembi bien sûr na ba église na l'équipe na ba église. On a combattu le chemin de la croix, on a œuvré et pas pasteur Nanga Gilles Bongombe, on a salué en passant. OK, salut papa. Je l'aime beaucoup mon papa. Et dans l'équipe de l'église Ebélé, selon mission Nzamba Pesibiso et na kati na parcours wana maman Agnès na koloba ndenge toyo kaka muto a formé nga na l'équipe mbeni ya muto encadré nga
Non, maman Niès, c'est un talent inné. Ils ont un beau taminango. Dans une école musicale. Sauf que dans une ngolu, dans une ngolu, à un certain moment, il y a une école Rema Worship. Et au Ekambami, na pasteur Nabiso Atam Sumbouma. Dans une ngolu, il y a pendant 6 mois pour la formation de modération et instruments. Et dans une ngolu, il y a pour renforcer toujours capacité. Et la sali pestage nanga na église école Tinda Kinga à partir ya wanande na ekokutana na pasteur Jules Bongombe. OK, merci. Maman Niès Nengo, est-ce que maman Niès expliquer bandeko balandito comprendre vraiment. Obi dans ces inné obi mina ndenge na yo moko encadrement mututé donc botami nango ça juste quelques minutes qui pendant 6 mois et pas ya pasteur Atoms siko maman Niès ça ko évoluer nous ont évolué en solo ou bien dans la groupe ou bien orchestre ou bien ndenge. Maman Niès ça a évolué en solo. En solo oui naza na on reconstitué groupe T mais naza na bana base biologique. Je pense que Dimitri, c'est possible que tu vas accompagner maman Niès monana. Oui, baza bana biologique. On des bazo sunganga na minute bazo accompagner nga monke na grâce penza mbatie katina bango. C'est ça. Les groupes pour les moments donc l'isolon entre en famille quoi. Pourtant on qui dobi bana biologique donc c'est que ça copa libota. Et ça capté bandeko baroyaka na bango toza pe na besoin bandeko mususu po bana pe tant soit robala mususu pa voyager na ya okene osa pe ba faire na ye toza ka na besoin ba tout plus tard pour toza toujours pour les pour na batunos. OK, seconde oza ko évoluer en solo malgré bana nde bazali ko aider pour que o exercer musala na yo malamu oza déjà un album o so yemba ou bien ozo préparer ou bien c'est bimi ou bien nini. Oui, merci beaucoup. Maman Niès projet ça et album. Projet ça et album. Mais jusqu'ici tu as 3 chants. 3 chants où ils ont déjà travaillé puis Sili. Et on nous a ils après pour na bana nzambe ba savourer yango. Mais projet ça et album faute moyen kande to lobaka. Ma koki penza koto bundi jusque là et to salina o wana bande ko nzamba simba mitema poto continuer misala o so bon monde to continuer maman Niès na yoki olobi projet ya album ezali donc qui veut dire projet c'est que makanti vraiment ezali par rapport à album magobi 3 chants o eza déjà disponible album ango comme obi projet eza déjà na combo ou bien combo pe album eza na ka na projet. Oui, l'album est déjà la combo. Ils ont déjà la combo, mais pour le moment, tous bon ballon combo wana. Combo moi et bimizate. Tous bon ballon combo wana parce que la nécessité. La nécessité de continuer ça la titre album izali. Titre album izali. Mais la banzembo o esili. Titre phare izate. Eza pété. Titre phare izali. Eza. Wana titre phare après des un projet ou bien eza pe parmi 3 chansons oyo. Non, ils ont parmi 3 chansons. Ils ont parmi les chansons en live. OK. Mais ils ont dans le position. Vraiment, nos fidèles internautes, on a toujours solo là et à long et large et dans le calme, toujours développer vraiment malembe, molo, na maman Niès, ma solo na ye, ma solo musique, ma solo, il y a Moussala, il y a Nzambe Bino, beau s'abonner massivement pour que Moussala et continue. Conseil maman Niès, avant que tous les cas na playback, album magazine projet donc tu peut-être ceux qui écosalent na combien de titres ou bien tu télémina encore na 3 total ndenge nzamba zo kamba ou bien ndenge. Et puis à part ça on expliquer o biso sous maman Niès azali na likanisi na album ni o azobimisa oyo bien que kombo na nto ebité azana likanisi ya ko sala featuring na artiste musicien moko quelque soit ya mwasi quelque soit ya mobali ou bien maman Niès azana posa ayemba na ka yemoko na album na. Merci bien aimé pour ça la featuring
Et dépendaka na volonté artiste était. Et dépendaka vraiment la volonté artiste était. Parce que musalo toujours ça, les gens musala nzambe, ça est vraiment spirituel. Et ça est vraiment esprit. Alors pour que na ça la featuring, na sœur nanga moko to na frère moko to na pasteur moko songolo, et sengeli nzambe nde ailoba. Ou soit inspiré ndeko wana que maman na moni nzamba lobi to sala boye nde to sali yango. Et pour le moment nzambe na lobi lo te pour la featuring donc toujours voulu non. Je voulais non bongo donc tout là maloba ya nzambe a inspiré biso pour na featuring ya maman Agnès ou featuring kozala. Bon, maman Agnès olakaki biso osala biso playback. Je sais que ba infidèle internet daso baza impatient ya koyeba featuring et ba s'il te plaît playback yango eza nini soko koviko yembela biso. Oui, playback eza titre toujours tiasiko eza merci Seigneur. Merci Seigneur parce que merci Seigneur je dois englober nyonso. Mais avant d'expliquer nzembo na ordinateur là ndongo attentivement. Bon, Dimitri, je pense que tous autant là de peur on a yo maman Agnès a sengi batia playback ya merci Seigneur après to quand nzembo maman Agnès a ko expliquer biso nini o le bamina merci Seigneur donc bande ko balandi to landa merci Seigneur. Seigneur, tu prends soin de moi depuis ma naissance jusqu'à ces jours. Que puis-je te donner pour tous tes bienfaits? Merci Seigneur. Golgotha, tu t'es sacrifié, publié en spectacle, une mort à la croix. Tu m'as délivré et tu m'as donné la vie éternelle. Que je viens de toi, que puis-je te donner? Oh, merci Seigneur. Tu m'as fait goûter les bontés de ta main et ton amour immense. Oh oui, jusqu'à présent, que puis-je te donner pour tous tes bienfaits? Oh, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur dans ma vie pour tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits.
nom Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Yahweh. C'est toi la protection de ma famille, la protection de ma vie. C'est toi Jésus de ma vie. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tes hauts faits dans ma vie. Thank you Lord. Ouais, Yokani, merci Seigneur, j'espère que tout balandi, merci Seigneur, merci. Je pense que tout le monde aussi a dit merci Seigneur, Nangambunaye. Je pense que Papa Apobongani aussi a dit merci Seigneur, pour na Canada, na Katia ville, à Toronto. Maman Agnès Toyoki, merci Seigneur, Bandeko Balandi Bayoki, merci Seigneur. Maman Agnès, expliquez Bissonan. Pourquoi titre Wanaya? Merci Seigneur. Oui, merci ma sœur. Il est écrit rendez grâce en toutes circonstances. Donc, dans les circonstances, nous sommes à malamu, ils allaient à ma paix, biso c'est te rendre grâce kaka epa ya Nzambe. Voilà pourquoi merci Seigneur et pourquoi merci Seigneur. La kanisa na kati nzembo eza vraiment clair. Na yembi na tali uta bo mwana na ngai. Ndenge Nzamba bomba ngai. Na tali pe ba accident ebelo nga na rata ya vie mama. Ozo kende classe boye mutu ke raté batu bagangi kende kolia soso pembe. Ozo nginda ko bombeli pe ba parents ba ebelo kote. Na tali parcours ya vie na nga mama malade ebele na bela. Na okape batu so emema ba ona kufa. Mais nga aza en vie na bini na kopesa Nzambo parce que nous sommes naza nango et utika epa na ye l'or et l'argent lui appartient. Si ko ngai Agnès na opesa Nzambe nini soki ezaka action de grâce te yango na pesa Nzambe merci pour na nyonso asa na vie na depuis libumwa maman avant maman na ngai yebaki nga na obota Nzambe asa yebaki ba manœuvre nyonso esalama kuna na kati Nzambe yebaki yango so na omitala lelo attendant ton comité, je lui dis merci pour ses hauts faits dans ma vie et dans ma famille. Vraiment, je pense que Nzambe ayoki parce que maman Agnès a exprimé vraiment ça na comprendre selon explication donc abeti-moi explication mukie ya parcours ya vie na ye ba makambo ebele komela utel maman kino lelo yo donc par rapport ya nyonso wana amoni nini ya malonga ko pesa te ya ngalobi kaka merci na oyo akelaye na oza ko continuer toujours ko accompagner na makambo nyonso aza ko sala kino lelo ezaka pona makambo wana te ma sœur. Merci Seigneur. Na banzembo na sali, ils ont englobé tout. Pour la carte ça va dire to sali misatu, to na eyanonanga, na umela nangai. Donc, eyanonanga, pourquoi? Il est la réponse à mes questions. C'est Dieu qui est la réponse à mes questions. Ce que tu as yanolingai, la réponse on a pesinga, non pesa ni. Non, merci. Donc, merci Seigneur, ils ont englobé ma cambébélé, bien qu'il y ait des titres phares. Mais il y a des titres phares, mais à Bombé Libino. Et ça, il y a déjà mis fundi maga bombagi, mais à mi fundi bon comprendre bon artiste, vraiment aucun sentiment. Nayoki et Yanunanga, attends-moi, au salamoi arcapé l'amour boué. Et ça la moi bien. Na ebité sogina tikara randiko aya kwa accompagner yo pour que bo salango bien ensemble. Ako kwa accompagner même de loin. Na kimia yo pesinga esengo yo pesinga na pesa yo nini e. Nazalaki na pasi e otika kingaike ozamonene yawe Hosanna Bana Israël baumela kina dever bilambana bangwe pasuka kate tala bonzambe na yo Ozali Nzambe ekimelo ya
seyo ozali nzambe makasi ya basantu seyo ozali nzambe molobeli na biso seyo. Donc donc et puis ça na réconfort takana moko tango na kutani na ba situation difficile na kata nzembo soyo kyango au moins na partie moko na embi na lobi na maloba nazalaki na kata pasi biloko libanda babwaka kurana mai bakata donc na lekaka na ba moment moko très difficile très sombre dans ma vie oyo tobenga à désert nzambe so élection na désert te nzambe so ka tumbi yo te moyo kuma na place oyo alingi ozala exacté. donc na lekaka ba moment moko très difficile mais na ekotanga na Esaïe 43 na Esaïe 43 à partir du premier verset jusqu'à 3 Bible zoloba nga naza lokola Jacob yata wana nga Agnès alobi na nga j'étais choisi alobi atoleki na mai okozinda te atoleki na moto okozika te ata ne sobe okobunga te. Je donne raison à Dieu parce que le lot naza na bon moy ya on a tombola yesoyo à travers cette chanson, cette belle mélodie nazo tombola parce que na l'équipe ba moment wana a tondisa kinga na foi a tondisa kinga na assurance. Voilà pourquoi le nazo benga et anonangai il est la réponse à mes questions. Nzambo a seki sarabato a seki singai nzambo a pesa kesengo a pesinge sengo atana to komi bisiko to linga to komate mais bible lobito likia parce que soyo ki nzembo na kana kati je crois bien to landango kandolobi na kati nzembo na zoloba Bible zoloba cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Biso problème na biso ba chrétien zani ce qui problème est commis na ke na douche na leli na sopi mai na bimi. Ce qui problème est comme sœur nangai nga mikolo na ndako mwa ete nazolela bato moto kolela ye wana après aki abeti lisolo. J'ai parlé à Dieu na pousanaki parce que lobi moto azo demeurer kati nanga et que mes paroles demeurent en lui. Senga nyoso ko senga na kopesa yo na demeurer na sama ko nzambe na kati ko lela na kati ko senga nzambe wana atika bana na ete nzambe wana atika kengati ngayo lelo liboso na bino nzambe azala toujours na raison. Nzambe atika bana na ete yango patiki maman Agnès te et puis nzambe azala toujours na raison. Là c'est connu à tous. Bon maman Agnès nzambe atiki yo taza ko accompagner yo ti lelo maman Agnès yebisa biso ba inspiration source d'inspiration à maman Agnès pour oyeba ba merci et ya nonangai e utarawat utanga la Bible mingi okena ba cours pastoral trop ou bien ba cours okena kuna et pas ya pasteur à Toms ou bien ezani ezaka ya moté oui yango zo faire partir parce que je suis un lobby total en butu pe moi pour que tous en connaissance toi agir fidèlement na kata mokilo tozali inspiration à maman Agnès ezo tout droit na Nzambe parce que headmaster à l'obara toujours je salue en passant aussi le pasteur Toms azako loba toujours à lobi nzamba zena posa oyemba tellement nzamba zena posa oyemba ye moya kitana sia yemba ezate nzamba lobi atie nzembo na monoko ya Agnès alobi Agnès ezwa nzembo kende yemba nzembo nzamba tie na monoko na pour que na yemba pour sa gloire eza autour présenter bino lelo donc source inspiration à biso eza Christ yemoko non c'est qui sont moi qui bien aimé eza la période moko nazaki même pas na projet idée que maman Agnès na sala album na se forcer na komana yemba non mais nazako landa ba émission chronique mingi ba émission musicale mingi pourquoi mutozo bona lala ki na loti nzembo ngabi comment expliquer muto lala lota nzembo nazo seka nga nazako tanga Bible nzamba inspiré nga nazima lobana ya Bible na komi yango na sali nzembo nazaki koseka eza la morceau moko ya chant na salaki à propos
il y a moi likambo tozolobela naza yemba nazoloba c'est quoi encore la chanson nayoka bayembi koloba inspiration na bango se na ndoto nayoka bayembi koloba inspiration na bango se bibilia nabandaka nanga se koseka nabandaka nanga se kochola lelo yesu alobelinga pe na ndoto alobelinga na bibilia. Voilà pourquoi la tombola zambo, parce qu'il y a une source vraiment, il y a inspiration, il y a bayembi, je le crois et je bénis ces dieux-là. Ouais, maman Agnès bénis ces dieux-là, mago bandaro sikame et kangi yo moro siko. Yo mo réaliser que bazalara na raison. Quand yo mo lobana que c'est Dieu qui a raison. Siko yo maman Agnès bino mingi adore eza kupona bino te eza pona mutu nyonso. Musala sala galem c'est parce que amona ki mutu mo ki ngani c'est parce que ayoka ki mutu mo aloba ki boye c'est parce que amona mutu mo asala ki boye parcours ne le ka ki beleka ki boye. Siko nani yango azara idole ya maman Agnès. Oh maman Agnès azara soka talie boye en tout cas ngai fona komara lo kwaye. Vraiment. Merci beaucoup pour la moutuna yo maman. Idole. Koloba idole c'est trop dur pour moi. Koloba idole c'est trop dur parce que n'a eu temps à interpréter moi bandembo belé à bandeko à kala babima ya lelo. N'a eu un peu de temps vraiment. Ce qui nous demande si bien à l'habiter, on a fait notre travail, nous avons une église parce que ma vie c'est l'église. Et idole, vraiment, idole, n'a évité vraiment ce idole là. Parce que la bande de communion sur la joyemba, n'a pas eu mikala, n'a pas eu lelo, n'a pas eu la makasi. Ce qui nous aime et simbinga na yembi. Que koloba idole, n'a zala lokola ye, na yemba lokola ye. Mais dans l'époque, moi, quand bazaro yebsanga, toujours quand yo yemba lokola mama Lydia. N'importe où je ça aujourd'hui ça timbre on a série à Seigneur aujourd'hui ça nini ya mari misamu et ben pas comme ça on yo leur bon on a qu'un début donc batangela ba kombo ebele vraiment nalinga ba nyonso so na za idole moko dans un mokosi nalinga ba nyonso donc pour na yo idole azate aza vraiment donc révaraté au comme le rôle qui ngani ata so ikoyemba le roi yete mais au comme na ba niveau o aye akomi na lisungi ya nzambe nenga azali ko accompagner vraiment la ngaka na mamalamu ngaka o mamalamu na yebiki ni notre comité je le répète et je le redis mais la ngana mamalamu kwa bango bon tokomi na biso vraiment kokende na suka je pense que tant tokoma na suka na kotikila yo plateau na bandeko bo continuer comme pona moni posa koyemba eza vraiment malgré ezali émission sko maman Agnès est-ce que lelo obandi moyembi artiste musicien chrétien ndenge olobi est-ce que lobi te leki moi 10 ans sali moi succès oyokani okangi marambo lobi lebo okoma pasteur te po lelo mingi ba musicien na biso Kristo bayembela nzambe ebele bango tu bakoma ba pasteur ozulo kwa maasha bani to ebaki moyembi akoma pasteur le pasteur Patrice Ngoyi Musoga zaki moyembi lelo epa koma pasteur Mike Kalamba yepa koma pasteur Moïse Mbi to ebaka moyembi yepa koma pasteur monaka lobi maman Agnès pe ka ndenge nzamba zo kamba azotambusa yale lobi pe maman Agnès pa komi pasteur bon comme pasteur ezaka appel ya nzambe soki asa ponanga pasteur depuis libumu ya maman dans la cas pasteur quel que soit banzela omemanga mais na yebi ke ba promesse les ebele ba promesse les ebele kati na ngai soki alobaki na koma pasteur na koma yango ezanga tende na okanga na kokanga kokoma pasteur c'est Dieu qui appelle autant voulu na moment où ya bolinga wana soki senga na koma pasteur je ne vais pas refuser je vais m'exercer à ça donc maman Agnès azozela kaka
nzambe aloba soki eza ba plan nzambe to eza ba plan nzambe te mama nyesa tozela kaka nzambe alobela na litoi ou bien na bandoto ou bien na biblia kaka ndenge atangaka mama nyesa projet d'avenir na yo eza nini? Projet d'avenir pour le moment eza nani ko réaliser album oyo nzambe apesi biso pour le moment ba projet eza ebele parce que comment mi peut le cœur de l'homme plein de projets mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc ba projet à maman Agnès pour le moment eza ko réaliser album aussi lisayango et comme Matina Suka de projet unique ya maman Agnès eza nanu kaka album na ye et c'est réalisé et bima bandeko ba savourer nzembo bayoka maman Agnès alingi aloba nini alingi atea bangoni donc peuple de Dieu à comprendre un message ya maman Agnès à travers album na ye oyo aza ko préparer maman Agnès quelques salutations mot de la fin par rapport à l'émission numéro de téléphone ce posant à bandeko okoki kopesa mbote po to komi kokene vraiment na suka ya émission na biso. Napesi d'abord nzambe merci parce que yende a créé à le vouloir et le faire yende a permettre qu'à ce que de balancer l'émission et c'est merci et napesi pe merci ndeko nyo sa pesa mato ina pour Rolanda biso bisiko zali nzamba pambola yo et je crois que banzembo oyo ko pambola yo bisiko zali ce que aux yeux en repenza à cœur nzambe wana otikaote parce que il n'abandonne jamais ses enfants en tant que citoyen du ciel toujours vivre toujours taler la haut ya likolo parce que y a ces éphémères toujours taler la nzambe parce que yende ya nona mituna na biso ce qui a yano lio opesi merci et na bo sanité na pesi pe merci biso pe to pesi na pesi pe ndeko na biso bonganya kuna na sima merci beaucoup sans oublier je salue mon mari et Edmond Saloumou place Azali la bo sanité église chemin de la croix ici ko wapi nazo evre ici ko nzamba salete à permettre à ce que tout ça la permission oyo et merci la famille Saloumou Mobimba famille Bongombe merci beaucoup. Je crois que numéro de téléphone pour ça contacter ou bien soutenir. Moutonio faza pour ça ya ko soutenir œuvre oyo parce que tous en on a là. Tous ceux qui on a 3 chants, banzembo ezebele ou esengeli to réaliser ezebele. Voire même merci Seigneur dans clip non salamité. Donc tous a pena na besoin na bino. Tous en a pour ça soutien na bino. Bisiko zwami monter misimani numéro ezali 097 317 22 08 097 317 22 08 ou soit 089 71 71 695 089 71 71 695 voilà so bengi ozwa biso moko to vraiment les sémonios porte za polele pour na bato nyonso. Merci. Vraiment merci maman Agnès ngana yo to suki wana mais nazo tikila na yo plateau oyemba lisusu po ba ndeko ba yo ka vraiment liloba ya nzamba travers banzem nos fidèles internautes nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission La vie en RDC qui vous parle rien que de réalité qui se passe ici en République démocratique du Congo précisément à Kinshasa parce que c'est la vie en RDC et le Bilarabino nyonso et numéro à la vie en RDC lelo ezala ki bongo maman Agnès azaki na posa abetela bino di solo ya musique na ye oyo azoya nango bien que album ezana nous na projet kombo na neyebamite et puis titre nanu ba titre ya album nanu esilite parce que ezana kaka misatu nde yango yembela kibino merci et puis na eyano
mais malembe da bato ba ko soutenir ye na ndenge nzambe pe azali ko kamba ye bientôt boko yoka album na ye ekobima et puis akoleka kaka awa na Bonganya Media pe Africa Media Info pour que apesi la bino par rapport ya ba news oyo akozana nango mais pona bino bandeko balandi na senga bino toujours beau s'abonner massivement donc tant otali émission ti na suka soko s'abonner et ko sala nga bien et ko sala pe Dimitri Bonganya o azana sima caméra bien makasi avant que to kabwana na pesi merci na couple Bongomba o bayambi biso lelo na ndaku na bango ba pesi biso 4 pour que to tourner émission na maman Agnès pour bangonde ba za ko accompagner maman Agnès na musala oyo azako sala merci na bango merci na Dimitri Bonganya o azali na sima ya caméra merci na papa Apo Bonganya en tout cas mingo lobate merci à trop papa bino bandeko balandi bo s'abonner massivement avant que to kabona bino na tiki maman Agnès a yembela bino lisusu pour que et sala mala ciao. Laissez-moi chanter mon Dieu, laissez-moi le célébrer, laissez-moi louer mon roi, laissez-moi danser pour lui, laissez-moi chanter mon Dieu, laissez-moi le célébrer. Laissez-moi louer mon roi, laissez-moi danser pour lui. Pour les merveilles qu'il accomplit, pour son amour envers moi. Pour les merveilles qu'il accomplit, pour son amour envers moi. Et c'est bon Dieu qui renouvelle chaque matin pour moi. Laissez-moi chanter mon Dieu, laissez-moi le célébrer, laissez-moi louer mon roi, laissez-moi danser pour lui, chanter, 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 louer, 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 chanter, 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 louer, 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 louer. Yes, hallelujah. Mulumba wa mashi Yesu wani wa kwemera chilobo. Mulumba wa mashi Yesu wani wa kwemera chilobo. Alufulu kumanya, masamba makumanya, mijima mikumanya Yesu chilobo. Mulumba wa mashi Yesu wani wa kwemera chilobo. Mulumba wa mashi Yesu wani wa kwemera chilobo. Alufulu kumanya, masamba makumanya, mijima mikumanya Yesu chilobo Yesu yo, 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 chilobo Yesu yo.